comédien, qu'est-ce qui s'est passé pour que assister au n'a pas de chose à l'angle? Dans le Bakasui, je vis dans le combat, peut-être dans la famille. C'est grâce à Dieu pour nous avoir les caméras moutouté. Nga ba bimisa nga mi chopo libanda munga nga wasala nga opération auto nga binanga yo soko sili opération faut bandoter et à pratiquement impossible oko vivre té appendicite de pasuki yo na libumu et baby si mi chopo bimisa batufi na batufi ne ba mi chopo e poli yo vivaka na yebi ndenge ba zaka na problème na moutouté to bano le kana nga no ndeni to yebana kisiko to ko le kana ndeni surtout les cas de royaume capté ma passe. C'est dans la mutumoko oya boya conflit za modéro. Oya yebi ndenge basenga ka yaya to leki pardon eza modéro. Donc eza obligatoire té mais du moins que nazui bapel ebele o esalinga bien. Ya ba leki nga ba Pierrot, ba Bobo, ba Ida, ba Belleville, ba Sila, ba te belé. Na boy ko tanga bana lemba po bagesho babatisa te po bango bakomisi likambo ya bango batebele babenga po ba présenter nga pe ba condoléances. Donc l'essentiel ya modé to mala ki opemeli ya maman Olive Lembe Kabila oyo azwa ki chouchou na ye amane ko sunga yo bela ki assista ki yo. Est-ce que ya modé ça ki loko aussi la bisalo salaki ya kozwa après kozwa trophée ya mwana mboka si la zonga ki pa mapene ya maman Olive Lembe ko zongi c'est ko pese merci mais ko yoka maye maman Olive Lembe balbaki sur 10 personnes kaka yo moronde o zongi ko pese merci. Est-ce que ya modé so pese maman Olive Lembe merci ta lelo yo komiko osana passe même to ko assister à ça dété Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala to s'abonner massivement nga vie de loin na s'abonner na Mikodo presse en ligne Moller Chingala c'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique siècle, c'est pas appareil. Bravo Olive, na remercie chaque jour dans l'émission, na cessera jamais kolobake eza grâce à yé et ma comédien ba se retrouver qui quand même pour tout ça ko belela ba comédien biso bo ki paga bisoté mais maman Olive za individu akoluka ko kipe biso nyonso ndeli po ba komeleza kaka o ba yebanité bo ba yebanité manani ba osunga bango si la zui peut-être ngolu ya komona maman Olive po akende ko remercier ye oui aza maman moko te po mona ye il faut mona ye kaka tsanga eza na ba procédure surtout zaki na ba faveur ya ba procédure wana ndenga na zonga ka chaque jour. Merci anga obayenga ngalo balanga ke tika preuve ane na saela e portrait ngai na bibi c'est la maman Olive portrait et comment peut pas naé sauf que maman Angèle Mutayamba kango na bureau ya maman Olive na GB na kenda kuna ba comédie baya nga moto na zo parole idéologie zaki ya ngai na saela ki portrait na lobi et lo wa kopesa zate ba comédie boya to saela e portrait na ça il est portrait au ceux qui a vendu et zalaka atali abi ba comédie mutu ba pesa nga merci pourquoi pas qu'on remercier Yves Pan va toujours kaka na matanga pour na tanga mawa toujours là na modé mais tout ba maintenant ben fort nini ya modé salaki pour na petite c'est grâce pour que akomana ya ndako malilité ya modé asaki vraiment nini ya mutu ya aux familles, amis, connaissances sur Batali Yamodi Babino. En tout cas, grand frère, abondé pour la petite sœur. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça qu'a pris tout fallait relongo mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que l'ina n'a pas l'échec, bango pe bazo sekanga, bazo yembelanga oya tikalissima. Moi c'est Pan. Na ebite soko lingolo bisanga nini otunanga ba question mo boye o ngana zaka ngote na kende lobango ka na télévision bibe lobi soki gauche pesi droite ayebate na komo mona neti na komi ko la komi la kisato komi tombo makoloba o na salaki
eleke belé. Ive modero azo kemba tali penda ke non. Maman modero si akufa abimeli modero bisi modero ke bate la grâce. Modero surtout ka boendoto. Nake kota la grâce yango. Na mona penda ke akufa lobi. Malgré 8 ans après des années ndé akufa. Motema pasi. Na mois de novembre. Oyo ke chéri nanga. Mwasi nanga on a benga ka chéri na betele lisolo te mena kangi misu na ke kotika la grâce ya na secret $1000 abandoteka na mois de novembre ya 2022 menga mo modero mpia ka ya kosakana te mwana ntuka na biso donc modero plaira abandoteka makayabu soit disant ngabonota $1000 makayabu azoteka bon natalele on sait jamais a tombola et après azongeli kwiti abandoli ambongo na ye sans plaignant modé to landio bien ngo bakende ko zaki plus na vie à moi bière moi whisky vin tout ça ndé salike memaye na cause des fois ya koma ikolobake awamela ngo bongo po na makama ba famille ote awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne c'est bien moi tanti linda olima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo Ivipan va toujours kaka na matanga po tozana tanga mawa toujours là na ya modé maintenant to ba maintenant be fort nini ya modé salaki pour na petite sœur grâce pour que akoma na ya ndako malili te ya modé asaki vraiment nini ya motuya o famille amis connaissance so batali ya modé babino en tout cas grand frère abundaki pour na petite sœur oyo akotanda ka malili te Molière Tingala Mbote balandi ya Chebiso Télévision Super Promo 243 ya Yves Pan et Sengozali ya weba été boza ebele boruta la biso mokili mobimba Bandeko balandi un grand merci d'abord na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth, c'est le sponsor numéro 1 ya Chebiso Télévision et puis il y a Super Promo 243 ya Yves Pan donc les autres est Yamba président Modero malgré Azana Matanga Koufeli proche na yende konaye to redécouvrir on a mission à mais avant notre président Modero ndeko Yves Pan pe azaya robakisa tata Yves. Merci na bandeko ya Chebiso Télévision ya Super Promo 243 voilà mes sincères condoléances na papa na biso grand frère na biso icône ya théâtre congolais Modero oya bonsi bongo petite sœur na ye zaki longo na papa na biso Elko et lobby même tozoki tango ki notala papa na biso na komo ya Serge Niembo oyebi pasteur patron ala souffrant alors et ça give so plaisir ya koleka pembeni ya bactère mususu pona kopesa bango nouvelle wana ya on a profité pour koyebisa na bandeko o baza ba fan baza comme bato balingaka théâtre congolais to bakende na biso Serge Niembo azana moi kokoso muke et kotobo pende ko lalu maleba saki par accident bandeko te bele basali ba accident même sur ko ba permettre biso to loba to bombi na biso mais to nan pa ya modèle wa pour que to zalanaye to le lanaye comme la Bible ils ont réclamé to le lana de ko na biso azana pasi ya on te ko tala ya modèle. Merci beaucoup Yves Pan mwana mboka ya modèle na pesho mbote na zone silombote chic mukati sango nini sango kaka ya liwa petite sœur cadette akufaki donc nazo lukana sala programme non na sala programme te pona yo sali na programme te a belaki petit frère petite sœur nini komelaki pro atira na lombango cirrhose des foies na ajoyer vraiment maratro petite sœur tobundi nasali nyonso tu abandoteka sala boye oyoka komi koteka komi mwa munene azongeli masanga eki apike crise directement akufi ekunda nous tetanga piqué crise azomi sumbela babenga na ye tosali prière et après akufi na ye nzambi muto
akelaki ye moko moto azwi ye voilà apembisi na esika esengo. Zui mikolo boni ya modé depuis que petite sœur abeli. Et encore une chose, lelo et comment artiste soka koufeli. Il faut toujours combo ya artiste à citer na kati que artiste qui ngandi abomi topia lié mutu. Alors na ba o déjà ba comment ko pakola bino mateka wana ya modor lo banini. Puis zo mama déjà ndengwana na lemba. Je ne pense pas na lemba. Peut-être balobata na commune mosusu. Pour lemba bayebi de Modiro. Ya kobota mape ya kokola na ye to bayebi famille. Bayebi ni petite sœur a memi vi na ye moko sur terre. Bayebi be fort nini. D'ailleurs petite sœur ko poussa pembe na été faux à Modiro. Pour peut-être ayoka yo to ayoka soni. Elle était vraiment ma meilleure amie. Soki kindoki ezanga mawa ngana lingaki nazana mawa ya koluka kolia ye poza ki leki ona ndo linga mingi abano le lisangai pendant qu'elle était vivante azo le lisangai soki na moni akondi na leli dona zaina mawa ya ye yango bano sala ki ndona kotibo na poche mateka pour peut-être na luka pour changer. Il peut jouer bien ici quand il y a des gens qui gablent na whisky na gene donc vini zawana tandis que na ba poumon na ba pota mato mikolo boni nde maladie ezui ndeko na maladie a umeli nango peut-être nzamba no linga ka changer na ba mvutuma oyo donc à 8 ans pour moi il y a aussi la prière a piqué crise à côté directement na coma et ba bengai na ye lobby nango na kutia zopema na bengi bande ko to sali prière soki liweza dia masumu na ye nzamba limbisa ye na bonté na ye na tendresse na ye zaka na nzambe alimbisa ye. So ezaki na maboka bato a prouver banguna na mais eza mokano na ye moko nzamba zwa ye nzamba zuye ya modé tomoni lelo yo za na pasi na motema ya komona regret ndeko na yo moko olinganga mingi atiki yo akei apparemment bato bayebi te ke ya modé akufeli oleki na émission moko te po olakisa bato ke oza na pasi obungisi leki oyo ya yo pona nini obombi sango ya matanga sango matanga eza ya feti te ozo pona ba invité po yebisa bango na yebi ebele na yebi ke sango matanga tambola lokola mopepe ouah kokoya na mato ya bandeko alors kobima na émission eza mabete mabe ezokoma place nini na bandeko biso tobengaka bango batali biso na ngalo baba fanatique te po ba kufela biso te peut-être ba mourir à théâtre ba musu bazoko interpréter ngona bandelo lenge na bango tikanga na vanda na nga kimia nzamba sunga ngai na bimisi ebembe na kundi nzela ya biso nyoso oya yoki yango pe lokola mopepe lobi na compatir na ndeko na boya te mais ya kobibande na émission kobeta yango po bato basunga yo artiste aza moto moko noble mais pour ani ya mboka na biso surtout comédien je parle pas tous les artistes ba musiciens peut-être pas se retrouver mais nous les comédiens il faut ça ba fort moko ça ba énergie makasi soki te mawa mingi ma trop est-ce que gou akopanza sango ya matanga po basunga te to gou bokola la bolamuki bobi go ko na Paris so akoma ko vendre na Paris e moko mutalingi et non pas comme ça na food market moko boy à Paris mais biso kola la bolamuki bobi biso kinganda ke ipoto do tiki cop donc cop moko noble to tikango na facilité nyonso pona nini yango moni na kimaki moi télévision ndeko akoyoka sunganga merci
Voilà. Ivipan. Voilà, Yamode. Bozalaka na street na bino awa bana lemba oyo toyebi. Alors est-ce que vous avez déjà temps ya kosala programme pour na koyebisa pe o azali bongo président ya artiste comédien nyonso na TPC pour za ndengo na soutien pe na ngamu na bango ata côté financier mais assistance na bango pe sala bien. Est-ce que vous avez temps ya kosona bandeko na nyonso par télépathie à oyebisa bango que non naza vraiment éprouvé na kufeli petite sœur. Et puis comme on est nani azaki kantem na famille ya ndeko na artiste modero. Na yebisa ki oxygène ou sa secrétaire et mo pandi sango penza ya masolo et a informa ki na TPC apanza ki sango na mato e kompe na mato ya bandeko mususu pe bayoki te. Mais na président Gesho Ingange au pays azali président dynamique des artistes et culturels du Congo au pays wapi ngande mutu na créa ke lokango azape au courant ayebi ba panza ki pesa ngona ba artiste mususu nazo profiter pe ko pesa ko présenter plutôt ba condoléances na frère nanga Elko oyo akufeli mama oyo pe na banzela ya kaka ya libumu na ngai piso nyo tosali ba effort ke ya bima na benga ke lipasa donc na présenté peu ba condoléances et ba kufeli mama donc voilà quoi. Quantième na famille comme on est grâce à Totokani aza cadette na biso bonantsuka nanda ko bayibi ke ba petite sœur ponga za mwambali ngamuko to botama 10 oya kufi 3e donc totikali 7 bango nyonso bayebi ke pona ko senga ye loko folika na nzela grâce yebisa ye boy petite sœur mwana ntuka ya na osenga avec arrogance na ki mwana ntuka tout vraiment mwana liboso ko mukunda mwana ntuka sa ma wapi ma trop au solo la net sala nti grâce à ça vivante ko solo na ye message ni ko pesa na ye grâce na tango nanu na donc disons ba conseil nini ya monde na ko pesa grâce de son vivant na ko bandela ngote pona yoka motema pasi ya pamba moko akufaki na zwi photo na ye na bando tala na leli ti ba 3h du matin ngamo na kata ndako après na mituni ngabi ata na leli ata na sali prière moko songolo ala mukate et puis singa force ngako bandela conseil wana te po inutile limbisanga Yves Yamode comment na lelo yo ba artiste comédien to monaki lelo Yamode c'est to ba ki ozali icône au comment ba film au bemisa batumbi belé au bayebani na monde lelo eu problème to sentir ba comédien ba vers yote to sentir ba appel te to saler to bengi to yawa to di mundu te c'est dû à quoi Yamode est-ce que au bemana ba ndengo ba comédien qu'est-ce qui s'est passé pour que ba assister yote na pas chose à nango ngana lobaka soki je vis na ba kombo na zanango peut-être na famille c'est grâce à Dieu pour nazaka na likamu na mutute ngaba bimisa nga michopo libanda munga nga wasala nga opération auto nga binanga yo soko sili opération faut bandoter et a pratiquement impossible oko vivre te appendicite de pasuki yo na libumu et baby si michopo bimisa batufina ba michopo e poli yo vivaka na yebi ndenge bazaka na problème na mutute to bano lekana na ngana ndeni to yebana kisiko to komolekana ndeni so to lekana do yoka pute ba pasi so na mutu moko oya boya conflit za modero oya yebi ndenge basenga ka yaya to leki pardon eza modero donc eza obligatoire te mais du moins que na zui ba pele belé oya salinga bien ya ba leki na nga ba Pierrot ba Bobo ba Ida ba Belleville ba Sila ba te belé na boy ko tanga bana lemba po ba Gesho ba batisa te po bango ba komisi likambo ya bango ba te belé ba benga po ba présenter nga pe ba condoléances donc l'essentiel
ya modé to mona ki opemeni ya maman Olive Lembe Kabila oyo azwa ki chouchou na ye amane ko sunga yo bela ki assista ki yo. Est-ce que ya modé ça ki loko aussi la bisalo salaki ya kozwa après kozwa trophée ya mwana mboka si la zonga ki pa mapene ya maman Olive Lembe ko zongi c'est ko pese merci mais ko yoka maye maman Olive Lembe alobaki sur 10 personnes kaka yo moronde ozongi ko pesa merci. Est-ce que ya modé so pesa maman Olive Lembe merci ta lelo yo komiko usana pasi même to ko assister à ça dété. Maman Olive na remercie chaque jour na mission na cessera jamais kolobake eza grâce à yé et ba comédien ba se retrouver qui quand même pour tout ça ko belela ba comédien biso bo ki paka biso te mais Maman Olive aza individu akoluka ko kipe biso nyonso ndeli po ba comédien za kaka o ba yebanité bo ba yebanité manen ba sunga bango. Si la zui peut-être ngolu il y a comme Maman Olive pour qu'il ne remercier ye. Oui, aza maman moko te pour mona ye, il faut mona ye kaka tsanga tsanga ezana ba procédure. Ce tout ça qui na ba faveur, il y a ba procédure wana ndenga na zonga ka chaque jour. Ko ebisa ye merci nga o bayenga nga lo balanga ke tika preuve ane na ça il a portrait. Ngai na bibi c'est la maman Olive portrait et comment peut pas naé sauf que maman Angèle Mutayamba kango na bureau ya Maman Olive na GB na kenda kuna ba comédie baya nga moto na zo parole idéologie zaki ya ngai na salela ki portrait na lobi et lo wa kopesa zate ba comédie boya tout ça il a portrait na salela portrait o soki avandi ezalaka atali abi ah o ba comédie moto ba pesa nga merci pourquoi pas qu'on remercier. Yves Pan voilà toujours kaka na matanga pour na tanga mawa toujours là na modé mais tout ba maintenant ben fort nini ya modé salaki pour na petite c'est grâce pour que akoma na ya ndako malili te ya modé asaki vraiment nini ya motuya au famille amis connaissance so batali ya modé babino en tout cas grand frère abundaki pour na petite sœur oyo akotanda ka malili te. Pan. Na ebide soko lingolo bisanga nini otu nanga ba question mo boye oyo ngana zaka ngo te na kende lobango ka na télévision bibe lobi soki gauche pesi droite ayebate na komo mona neti na komi ko la komi la kisato komi tombo makoloba o na salaki elekebele Yves Modero zo kemba tali penda ke non maman Modero si akufa abimeli Modero ebisi Modero ke bate la grâce Modero surtout ka boendoto na ke kota la grâce yango na mona penda ke akufa lobi malgré 8 ans après des années ndé akufa motema pasi na mois de novembre oyo ke chéri nanga moi si nanga on a benga ka chéri na betele lisolo te mena kangi misu na ke kotige la grâce ya na secret $1000 abandoteka na mois de novembre ya 2022 menga mo Modero mpia ka ya kosakana te mwana ntuka na biso donc Modero plaira abandoteka makaya buswa disanga bonota au $1000 makaya bozo teka bon natalele on sait jamais aho ache tombola et après azongeli kwiti abandoli ambongo na ye sans plaignant modé to landio bien ngo bakende kozaki plus na vie à moi bière moi whisky vin tout ça nde salike memaye na cause des fois ya koma ikolobake awo melango bongo po na makama ba famille ote batu ba yebi témoignage nanga ba koyeba témoignage ba famille yanga yi ya no balanga kezo mona batu yango tina ke kwiti mais témoignage on peut ya monnaie aussi ça te hein batu basenga suite ti les autres aussi témoignage on est ici la te eza mulai eza pena mulai parce que en bref conseil ko za na témoignage wana donc to chaka nzambe na première position surtout ko za na likambo mutu te nga kota
na c'est quoi na Saint-Joseph na pesa bato conseil Saint-Joseph kokota ngote bakota na mon kole na c'est quoi na koti ya kokufa na bimi vivant na sanza basse ya makila na kufi ba miminga na Saint-Joseph grand frère na ngai ya Lengos ake ko sala de décès bachanga na morgue na moni mutu mo souffrenga a pe mane tamboli na moni mutu mo siminga na luboko na senti bina touché na telemi boye na moni debi pembe na nga na ki voix petite sœur na nga zolela na moni porte na fongoli petite sœur na zo kamo munga nga ya bise pas possible basalinga examen na tongo ya makila 17 kg 100% sur 100% makila tilelo na zalaka bongo so talinga au monde que tilelo etikala so na kesa la examen na kongo kanga la c'était na kitsa mutu vertige dotaka makilo yeso azongisi en abondance tozongi pa bolobi petite sœur grâce on est comme on a plus ba to bazolanda yende stinda ki andomela atia kwiti en fait ebane ko sali mandeni est-ce qu'on est ko zo pétant ko expliquer yo za grand frère na kati libota o pe ba tia kelikia ke tozana monto na famille ce qui a modèle lobby ce qui a pesi famille et sepeli est-ce qu'on est ko expliquer makambo nyo so fait ezaki nini bandako loba na bandeko na ya basi bandeko na ya basi nde bazako expliquer nga ya ndako ko yebisanga makambo te ngana kuma komona nga bité alinga to tika melaka yanga zo kosa biso bongo wana ngai po mais grâce à ça zo mona bato les choix est clair ki mananzela nzambe yo préfère mela masanga ndenge nini donc ana mono ndira zo kosa na yepo na basanga e bandeko na ya basi de o baza ba petite sœur na ba bisinga te et ben depuis 3h du matin au sous tout que suba bo kuti azotala gasola la tabi na la na kufa bino bo mona te ke batu ba oleka voilà tomo ke na suka Ivipan ngai na bandi ya mode nga motu na ngezali boye lelo ya mode petite sœur akufi programme ezali ndenge nini boche na morgue nini koro imape mukolo nini matanga ekozala wapi pour que batu o balimba assister yo baya kotala ke ya mode akufeleki na momakie na chakie na morgue ya 7 nazolika na sima mwambongo moko ona oyeba ke na obimisa e place tel par rapport ya agence o na sololi na ye agence ango il faut na pesa bango mbongo bango ba ya na biloko nyonso cercueil so la pesi mbongo agence esenginga nde na oyeba siko ke na obimisa tel jour voilà problème te ya mode mutuna ya suka. Est-ce que vous avez des fans mokili mobimba, vous avez des balingaka ya mode, vous avez des sepeli ça à travers musana yo, ni no senga na bango lelo okufeli leki na yo ya mwasi, mwana suka, ni eloko ni ezangi pour que matanga wana eleka malamu mingi. Na ko senga na bango ba présenter nga ba condoléances et osala nga bien. Ba présenter nga ba condoléances liwe zanzela motonyoso. Yango te ko sala faiblesse tanga pona la kisa bango kaka musala nanga na yebi naza ya bango nde na lobaka bango ba roi soki bango bazatenga na osala te voilà Ivipan to si samtuna pa suka ya mode un mot na ba fan na ba collègue surtout plus oyo baza libanda bango pe ba tala biso mwa mingi tolingi mena osolo pe na bandeko na yo ba tala yo ya mode et puis ces jours-là, à Titi Nini Bandekuba na matanga pour te dire que le cola ndeko comme déjà na bandeko ne akwiti keba bandeko ne pe obazaki na epe na makoto wana bakoko ya pe na ndenga menace famille pour peut-être na ndobe tel pe bandeko ne li solo que nazo mona boy donc directement que na famille à Titi Nini Bandekuba na ce jour-là to boy babuka lopango Yves baya na batiti nyonso balingi na banga ngote ata ba oya na ko buka lupango na monyango lelo te na message nango na ko gérer moto nyonso na lolenge oye aoya so aye na kibandi na okoma bandi so aye na boboto na ozala boboto so aye na kwiti na okoma na kwiti pour matanga eleka bien
Ya modé numéro ni à téléphone oui copé ça tout na suka émission lelo. Plus 243 89 033 98 55. Plus 243 89 033 98 55. Voilà, Yves Panda aussi sa émission lelo. Na pesi matoni mingi na sponsor na biso officiel. Merci na ndeko Eli pour la prise de vue et pour réalisation. Ndeko Yves ma micro ezongi pa na yo pour des annoncer émission. Merci Ndeko Shimukadi. Je crois bientôt les lana ba Ndeko Bazolela. Donc comme déclare la Bible, donc tout les là nan Ndeko Modé oyo akufeli bongo petite sœur na ye. Alors 200 fois 300 fois na yo même prière hein. Donc que ça plus mieux ya kosulana ye par télépathie kosulana Ndeko et ils avaient malamu mingi fortifié et ça premier degré kokufela déjà Ndeko azali même sans yo. Ils ont facilité. Alors, tout bien Ndeko Modero, tout sur l'anaïe, tout encouragé. Bob c'est quelqu'un qui m'a dans le Congo, boyebi que koufé la Ndeko, ils ont chose facilité. Mo tout ya mbongo esenga kawana. Alors, ce que ça yomoko, ils ont mabé makasi. Donc, la main dans la main, Ndeko sala Ndeko akunda vraiment Ndeko nae et ça puis qui toque le sous makasi. Donc, alors merci Naïli. Tokutani Mbalasima, toi assisté Ndeko Nabiso Modero, Totokani et Zalamala Miki. Merci beaucoup.